Tika to fongola édition ya mukona lelo na communiqué oyo société civile ya Nord Kivu bazali ko dénoncer na ndenge ba militaire ya Uganda ba koti na Est République démocratique du Congo nyoso wana kaka po ba soutenir ba M23 ba détail na reportage oyo. Munguna ya Congo asi ayebana congolais aza toujours koéveiller pour na ko surveiller mabele na ye. Na tongo ya lobby mardi 30 janvier 2024 na province ya Nord Kivu, basoda Ugandais bayebaki na kokota na mabele na biso ba congolais. Na yango esengeli boy baete bazalaki na minduki ya minene oyo bayebaki na kokota na yango na kati ya mabele ya République démocratique du Congo. Bakotelaki na frontière na ngambo ya Kitagoma na regroupement ya Busanga na chefferie ya Bwisa na territoire ya Rutshuru. Na yango esengeli boy baete basoda Ugandais baye kaka ko soutenir ba rebelle ya M23 oyo bazalaka soutenir na Rwanda. Population ekoma kolala na ngonga ya 18h pe kolamuka na tongo ya 6h du matin. Soki o respecté mibeko na bangote okolia fimbu na ndenge ya kosakana te bazali ko violer ba mama pe bilenge. Na yango bilenge ya territoire ya Rutshuru basengi na bakonzi na lombango bayeba na retrouver solution na makambo oyo pamba te milimo ya bakongolais nde ezali kokufa. Kinshasa eleki partout. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.